biso poni ba monela ka ebongo yo pe so pesa bato mutu pas olinga kape ko yo kape olinga be lule ah tike ba oboke na ba ko sanga bo Dani mara petwana moi c'est mec noir. Petwana ngabela ko sente petwana ba. Yo sende ngana olinga tata bango biso to pota na ka esika. Niso mukolo ko simba Sonia. Yeba ke Sonia pesa kana bande kona basi. Ngai ndinde kuna mosa liboso. Sonia yoki so yana na likambo. Ba yo bibishi ba. Notina garçon mo alingao. Si maboke suka wapi na kimpatik. Esika ngo wapi na cimetière. Yo. Oche makele trop. Yo nde nani? Natika ko yeba ote natika pe ko mona ote. Outi wapi ngo o débarquer ka boloro bambo kwei ote mso ba n'importe quoi. Mo ba lere ozo yisangana. Ezambali boso pe suko pona ninga na ote. Bo mso ba aéroport na bino ba dokiti sa ba tag na bino kuna. Bo kitsa ba carrière ne tumba maka. Ezambala suko. Ko ni famille na bino mobimba. Ko bana na koko aboti yo. Maman aboti yo ba tempo beta de gauche à droite. Tato ayo mukuse. Yebisa bango nyoso ti ba ba pitin. De merde. Yo! Alors, voilà, na ya ba avion bamboka nyonso eyaka eza na njoto mwana mwasi kaka ye njungu restaurant ofungoli otali okei mwana na nga zoba ndenge afungolaki wana aleka nde baninga nyonso balekaka njungu yango etikalaka na restaurant ye ake kokangama na sikoyo yo tata okotelaka ye tosuki wapi omoni sikoyo yo okoki komona makalisi esili yo te opesi nga raison sokoka soki olobaloba ndenge olobaka ti ale moto aboyaki de poto seli na kobela liboma kuna na poto kokata bilamba asimbi nzela ya makolo yeleo mama yo keba yo osimba so nini auti so bitambola ta masoki koyamba ye manger au prix tia fioto biloko muta musala na atika. Voyage les Apos c'est juste pour quelques temps. On est né à propos de business où il fallait na attaquer. Donc on a juste na côté na partenaire au Bazakuna, na côté na bango pour na to finaliser ma contrat et puis na zoni balamoko. Na CP le mingotika la awa. Otika awa surveiller ndako. Tika na ndako avec na metaza permanente à chaque fois s'il y a un problème, ce numéro n'engage un problème au bengi meta. Retourne en arrière na to lukato finaliser ma kambo ya mariage tout ça dans la famille. Et qu'est-ce que tu crois? Aucun signe kutana ki na banda vivre non, c'était juste pour un temps. Non, je t'avais très bien promis. Merci. Isa na kutani na yo toujours vivre na isa ba relation courte tapageuse, toute ba relation sans racine T. Isa ba relation pour vraiment pour un lendemain vraiment meilleur. Donc, je vais t'honorer dans ça vraiment tout. Je vais t'honorer comme je t'avais promis. S'il vous plaît, patron. Juste une petite proposition. Je ne sais pas si ça peut vous plaire. Vas-y, mais aussi un peu de lingala aussi. Pour... patron. Non, il est temps de monter le doigt, maman. Patron. Juste concernant ce que vous venez de dire tout à l'heure là. Voyez, vous avez une sentinelle. Si. Il est là. Si. Moi, je suis là. Maman Meta aussi est là. Votre sœur bien-aimée. Si. Pourquoi ne pas faire que le cola nano bimi pa ya baboti ya mamati? Si. Opesi nano elokoti. Atika la nano pa ya baboti na ye. Si. Tango kozonga, tokei. Topesi mbongo dibala. Si Manango elle peut venir ici calmement, posément rester ensemble avec nous pour la surveillance de la maison. Nous sommes là. Directement sans discussion. Mais chérie, pas jusque-là quand même. Ok, je comprends. Oh non, maman, Eza et pas l'angaï, nga mon ordre dingue na dingue. Il n'y a pas de sauce, il y a pas. D'accord. Donc prochainement sur Nazo le baroka tanga parole te po ipsanga ba sotis. OK. D'accord, merci beaucoup. Je crois que aussi si déjà ma commerce est na loba qui vous na otika bino nda ku botika surveiller ndako. Na ibo surveiller ndako, bo surveiller madame te. Salaire na bino ma commerce nga mon na ntinda yango. OK. Donc, on met à chaque fois, il y a ticket bien, ça à la fin du mois, donc tout ça. Merci beaucoup, patron. Ok, d'accord. Voilà, ma papa, il y a en France. Non, on est en Hollande. Pour aller en France, on a un cousin là-bas, en Aveta, Air France. Oh, il y a la tête à cabane, il y a un kisasa. Na Allemagne, on a un gigam van. Yango na ndena linga kisoko comme kuna mwa koliba ko tindelanga na yebisa bango ba pesa ngwa pana yo. Que non, je ne pense pas qu'il n'a pas comme kuna. De toute façon, il va au benga bango ici bango baye go rejoindre la place dans un accord. Oh, na Hollande patron. Ouais. Il y a une dame là-bas, Liliane Mbala.
Liliane Mbala Mamana Dorcas, c'est ça, non? C'est ça, oui. Peut-être j'ai fait. Ni pasteur Diema, na Mireille Moucheni babengaki. Mireille Moucheni, moi c'est Jiclo Mabala. Babengaki babaki na tikela yo nini, c'était quoi encore papier moko boyo, il fallait que tinde la bango à partir il y a Internet. Il y a Internet, oui. D'accord, je vais faire ça ce soir. Ok, d'accord. Bon, ma chérie, on va manger quelque chose, j'ai crève de faim là. Tu nous accompagnes? Oh, pas toi, je vous souhaite bonne année. Non, n'a qu'à Ah, bonne amie, madame Seka. Même si je suis discret, je vais te souhaiter. Ok. Pardon, pas au Quito. Donc, maintenant, tu as expliqué. Non, maintenant, donc, on a expliqué que depuis Ndaku, hein? Donc, maison d'habillement en Aveta, donc, bilamba nyonso, na niveau de Europe, na niveau donc il y a partout. Bilamba original. Si tu as besoin de Kini, tu passes directement ici. Alors, ma copine. Ndeni. Yuza. La victoire. Bon, rejoindre Ngakanga, puis nous avons na victoire. Bon, na boutique ya Anaveta Air France. Ma copine yako yakuta ba bode kitoko kutunga na poni a. Expliquez le croisement victoire. Ça croisement victoire Éthiopie. Au moins quand on plus soit kata bataba wana na nini na kwa Éthiopie wana. O la ndio mona boutique mo wana ya Anaveta. Ya biloko de biloko faut kuta ba sac. Na comme na mbara de chano si ça cousin na mbongo ndio so to potasse me avila. Je quand assis ça. Bonjour le papa japonais, bonne. Bonne tabanade. Tu es bien habillé? Ah merci, et toi? Hein? Et toi aussi? Oui, moi aussi quand même, ça va. Mboni! Il y a père de patron à la part. Hey! Mboni. Papa Fidèle, ouais. Ça va, Mboni? Ça va très bien. Amène-moi la chaise. Oui, venons. Nous allons s'asseoir de l'autre côté. Va t'asseoir là-bas. Oui. Kendovanda, c'est-à-dire Kendovanda. Ah. On va bien ça, on va compter ça dans le français. D'Aboulani, patron de Bino. C'est ça. Ah bon? Ah, c'est ça. En fait, vous connaissez Maman Jeanne Matondo. Ouais, c'est ça. Maman Kuluta Olga Mbambi. Maman Aboti Olga Mbambi. Maman Tondo Kembi. Maman Kuluta na ye. Là-bas au Palanca. Hein? Là-bas au Palanca. Palanca. Ah, qu'on a encore là. Oui. Donc Maman Tondo Kembi, na grande sœur na ye, Jeanne Matondo. Jeanne Matondo c'est quoi Maman Kuluta Olga Mbambi. Est-ce que vous connaissez? Vous les connaissez? Je le connais, je le connais. Oh, bon. En fait, c'est bon. Moudi, ça va? Ça va bien, papa. Ok, prenez place. Asseyez-vous. Moudi, prenez place. Papa, quel bon vent vous amène ici? Hein? Quel bon vent vous amène ici? Likia. Pardon? Moi, Pondo. Encore. Mfumbwa. Oh. Zindungu. Likia, les choses. Dommage, papa. Amène-moi la bière. Va chercher la bière à l'autre côté. Papa, en tout cas, désolé. Dans notre frigo, il n'y a pas de bière. Mais, Manata, vous pouvez aller chercher quelque chose pour papa. Non, regarde à l'inférieur. Là, il n'y a rien. Qui m'a dit que pas maman a payé sa bière. C'est une bière, on a fou. Ok, j'arrive. Vite, Manata. Ok. Papa. Oui. Non, j'allais juste vous dire que patron a zaté. Patron. C'est Mbodi. Papa, je comprends. Ngaba yebisangana muno kwa mboka kotala ka mupaya na ilongi te foko talele awa moi pondo ko komona na po mikolo banda patron voyage misuni nde limwe na nzongo. Bien sûr, mais comment je peux dire, donc tu es marié. Marié. Mais mets-toi assise. Non papa, avec tout le respect que je vous dois, je peux pas me mettre à votre côté papa. Yeah. Papa. Tu sais quoi? Venez tina yaka. Ngana yela bazu tepo. Venez sa zonga. Mbodi na yela kayo. Na yela kayo mbodi. Venez yebi. Je suis assez entraîné. Azmat Aziz Makukula. Nani, Zapio. Yaka. Di awo na mbodi kufana ngandeni. Kaka boy.
C'est la dame, Fais ma mère bien ça. Yo, qu'on fait la maman. Fais ça, y'a Coucou, fais la maman comment? Donne-moi ça. Yo, j'avais ma campagne avec la tête. Tata Boli, mais c'est un verre. Bon, ça, le numéro est fini, il y a poto. À qui qu'elle a vu sauter? Merci. Dis. Moi. Ah, donc, voilà, S'il vous plaît, papa. Moi, Mandia. Attends, ça va, mais moi, il y a Mandia. Ah, c'est bon. Boutamana, ça. Hello, bien, bon yo matanga moi sanga yo yakate yo za domestique moi sanga kuna maka mkola tellement mbula ibitaka wana ngana yo nonto ya balita ebembe mbule betaka na moropo mularo wana ibembe kukuri me siba kunda mutu siko na lobi mamo yo mbudi manager salaire na bino ngamu na joa na jazz yo zo kaka ko so saka na sala ni c'est na ngabale ya mbudi soko sare mbudi manager longi msala longi msala yabe ko sala na likola mabanga hein tozo luka guerre nani nazo pesa de respect maman zate moto yelaki c'est moi qui est responsable de cette poste c'est moi qui ai le propriétaire dans mon étoile maintenant prends ton lieu marche moi ouais allez médian tout de suite tant est-ce que je vais cogner toi à la corps et t'inquiète pas par la patron pas ton lieu marche t'inquiète na serkate ok o comme on compte dans la résidence privée donc yo tanga mobali ya mbudi si na leto kangami tata ya patron et puis soni qui est sentinelle au lingi domestique vous avez un normal attends le coup la fait maman ça t'est dit mbudi oh yakata solo la nuit ça na port yakata yo mbudi je veux que obo ça les a raté ezalaka te mama tokende tozonga bino nde batata bana ya mwana wana hein oni obo ça les a nyinya ta tu bobi ke boboya mwasa ngo bosundola mwasi na mwana bokotika te diffronté hein bibish ipoza mwasi na yebi na ngai to yebi na biso ke ndenge za wana mbongo yaka na ngo lula tinda mbongo ti est-ce que lula okosundula mwana ne bonga tinda mbongo ti atinda ne mbongo boliaka mais boba mo eza mokilia ipoza mwasi oko balaka pe o lingi ba salote ko sala pe munyinga te ozo ka bibishi entre nous yuza tata mwasa mwana anati oza tata mwasa mwana ko otika pe mbongo yepe be inde ke non flore bozwa ta mwa 10 francs ngoyo bosela ta mwana tina tonga pourquoi ko saila ngote donc mama ya mabino nyonso ngoyo pe mwana olati ezala penza bongo donc ça boza pour ça mbongo na biso totike mbongo pour la mwana mais ça mwana toyotike mwana ndumba ndona mosi Sonia c'est qui ndumba partout ala mbongo ebele asala ki ndumba pesa ke mbongo boko la mwana na bien ka mbongo ya grand frère na ndebo libolia lisusu bosi bolé nzoto bokosele mwana apo bolia lisusu mbongo na eboni boyeko et na sens te donc nzoka toloba mwana ngwaza yani ya binote boy oyebite na biso nde lelo tanto boya tozako boya banda kala wana ti lelo yo comprendre ngote Mambudi! Donc ça musique au tchaki. Depuis le moment où on est comme un bar, entrez, beaucoup et comme un bar, votre musique. Mambudi, Kotissa, ma soeur, Kota Mazonda. Mais c'est quoi ça? Donc, comment on va son manazate, donc, vous savez que la musique n'est pas lingue, vous avez le droit que vous avez radio, vous avez bimisi libada, vous avez papa manager, donc faites une affection. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vrai, il y a des gens qui m'ont
nalobi na ndenge mabete tolandi ndenge yo mpo betaka miziki yango tomekaki komekola moko bete. Ok, merci mama. Mais nazala mikanda na yo eza na ndako napesaki nde mbudi batendelaki yo mikanda pamede ni shiyaka nzova ya kotika ngo mpo opesa na ba oyo ya biloko ya Ana Veta Air France eza na ndako. Merci. Avec ma travailleur, je souffre, moi, les vestes, là. Ça va, avec tout ça qui tue. Bon, ma chérie, elle n'a qu'à arrêter. On peut dire que nous avons beaucoup de bisous. Maman, vous dites quand on a le bloc. Non, mais quand on va y aller, moni ba camarade na ngai doso moni bilongio ata na zate bimisa onyo seza na congélateur pesa bango nyoso ba kosenga pesa bango donc elienga elie bango o ba camarade na to bana bo mona ti na komi patron na bino ko moni bango ye kombo na mama Domaze faut bien bango ba tantine Domaze ye tantine mamisa Ye tantine Irsi Pechanga. Fière relation. Fière relation. Tantine Pechanga. Maman, combien d'années non? Je vais sucrer, je vais gêner. Va sucrer? Pour ça des culs. Maman, on a un soir. Vous avez besoin de champagne pour Mélie. Amarula. Oh, oui, oh, Daniel. Oh, Nino, son anango. Oh, son besoin. Il a pas secret. Elle a besoin de secret. Maman, copine. Sonia. Oui. Allez, biscuit au canal. Allez, biscuit au Villa, on n'a pas Coca ou Fanta? Coca ou Fanta? Coca ou Fanta? Vous êtes écologie. On a né. Qu'est-ce qu'on a dans mon zombo, non, peut-être c'est bien. Eh, Yaya, tu es ma soeur. Gana, yo to kozoma nzela moko. C'est-à-dire yo posa novena. Eh, ozoso solate. Vena c'est-à-dire mukolo ki sasate ko. Biso ba to uta babako, ba katarakti, ba tout ça. Ah, uta ti même maman ngaza zombo, papa na ngaza mutana. Kasi ko uta yango. Ba maman uta ki sasa. Maman, pardon, compliqué, Eh bien, elle demandait aux camarades. Alors, on va voir ça. Et je sais, gars. Je sais, gars, ah, je sais, gars. Il y a solo. Comment t'as dit donc, comment ça la résolution est mutu. Mais bibi shoka musinga eh poto bomba eso seta to wita nda kule sai ba bongo ka musinga parce que ba surtout moi na wana mobimba na yo bibi mobimba na yo bibi msupu to zava nda kumoko yanga zwinga azwinga msupu to zava nda kumoko meke makila boy ngaza na duta mwana ana ndeko na mwasi ko kana biso ndeko na mwasi pe yaka ndo lobi wana moni mbongo nanga na yo tikate mwana na kutu baboti mwana na grand frère de biso na pota zo benga benga mitungisa bazo vendre semo ba vendre semo na pacho matuba babino botinda mwana na baya baya kola na Anderson ya wapi mwana bito otinda mwana kindumo biso moto za douce na ye jamais ngala otinda mwana na te ya solo batinda baya tinda baya tika mbo mais boyeba mokile za munene mais boyeba bokita bombata azaka mwana bino ezala comportement ndeko na biso azala mabe azala malamu asala nini asala kindumba asala nini azaka ndeko na biso donc aotika la ndeko na nga oya bino pe mwana bokita bosala nini boloba boyeba zaka makila na bino atika nde atika même ko benga ko tungisa ko abenga ne kutute po nyoso to asala ka ya lula s'informer nango ça va merci Toyoki ezande faute ya Sonia parce que aller na biso na France yelo lo chama lobaka ngwa peki saka libala na yoka ati ala lule mais tozwa ka numéro lule to benga ka a changer pe numéro bo benga soute bo benga pe numéro Sonia ya wapi azana numéro Sonia yende a changer bandumba a changer te kindumba a changer numéro te on va surprendre bino
sia akata kurota zo batina mbongo ya wapi pona na sasni eh mama mawa belzangi lo wale sa mwana kinduma na ne apamba tokoya tika mbongo te Comment? Tu as combien? Tu as ébélé richesse. Comment Ursule te dit que c'est mon sœur a valé ma tête. Ah, valé ma tête. Sans aller moi ça prince Léon bazana Hollande. Il y a baba là qui n'a pas paiement là à moins qu'il est très important. Il y a le bas. OK, Sonia sang ma lille na nzoto na biti. Ma copine a katoté. Ngana okamo. Tu as bisono to tambola katolia katomelaka. Comment kaka Sonia kaka wana kaka ye Sonia. Sonia on s'est retrouvé kana mibala bien azukuta kana mibata susu place avandi ya wana villa toni ngaso na kotika wana lokwa pe ba oni nganga ya eza na wana bete pesa ngeza na chance na ça se comprend mais ce qu'il faut ba ndenge nini ya kosimba chance ngo biso mwa pe ba febe lokwa ba stela ngalula zone jaki depuis na fana kimia posé ya bien ba bota bana bango bien atika makamela so carré et bon na ni garçon ton okola ni technique kamba approche akoma na Paris wana ya eza kenda Paris ya kenda aibisinga bien tinebisinga bido mazi so bali ngabité ici ngabité mamisa te ngabikaka Sonia biso ntukaza succès mi bali kaka Sonia akobeta ngate ngwa kuma ozobeta ngwa na oseka so ni tozi mais moi les aboko Sonia ndia za vina sérieux et Sonia abota na lui qui n'a pas de loko tika et moi asi Sonia le quoi lui qui n'a patience exact avec garçon a poto na vino tete muninga installer yo garçon installer Sonia pechangelo ozokamwisanga musina dadi yaya dadi wana dadi ni lo jingolo ngala yebi dadi ni lo te yana je to kina chetemba dadi kaka bobo mela mo ve botikela nga Sonia na nini kiboka ka dadi bonjour petit maman est là yo tata na ya dika ya tena vie ozo dika sa tena femme na yo na toni yo témoin mota ajo yo benga ye petit avec les cheveux blancs non zela na yabe sa yo yeba kateka za marié. Ce n'est pas ton problème. C'est mon problème parce que je suis sentinelle. Pas toi tango kenda ki voyage tika kinga na mbodi ndeto kenga na lupa. Azatu azati. Azala te ma fou chez moi. Il n'y a pas de visiteurs ici aujourd'hui. Na yabe si yenda moi. Dans ton âge kokyo sala ta musala musosote. Papa, na semba yona nsosote. Tout le respect je vous dois. Soko zo tata to kota ngapena zola kisa yo teti. S'il te plaît. S'il te plaît, Yomoko. S'il te plaît. S'il te plaît, Yomoko. Je veux savoir. Azat ou Azat? Si tu veux savoir, moi je ne sais. Moi je ne veux pas. Benga le téléphone. Benga le téléphone pour ça, aux aboula yo. Aux amoutis, aux en l'autre côté. Un vaut rien, toi. Nazala va travailler collègue yo papa. Mais va travailler na yo ba kokai na ngate. Allez, prends ton voiture. Oyo muto kanyanyo yo. Allez, prends ton lien marche. Nazo ko respecter pour battre na portail ya. Respecter pe battu. Nga nazo munuka eloko te pa na ngai. Et puis muta modèle Papa, yo kana jabe sa yo muta modèle mais je suis intellectuel. Nazabe na bataille na tangisa ba classe kasi yo. À quelle école? On sait ce qui me bat en bengue ko chobe la ku ba yo. Malheureux yo nani malheureux. Na to yo. Nani malheureux. Yo sana loko yo kana tanga loko. Ke. Bono mutu ko yo. Oye zani yo. Ezani yo zani. Muto ya tonganda ko yo loye yo sana ni ngala sala bandako ko le bandako ni yo sana ngo bandako ni yo ndako te pala ngatu sikiti ma oyaka ko lala wa kona ni pala ngesa geto yo oyaka ko lala wa kona ni soko za mobali yo yabike oyaka na yo ko lala ndako na yaka ko lala parce que moi so azali awa c'est ma femme à moi oyabiko tongo yo ya tongo ka yao yo bibisa ka combien obibisa ka loko te amema yo na boîte amema yo na kinkole message golo oyabiko mbaba benga ka yo. Malheureux. Malheureux, nani. Papa, sois malheureux. Moi, je vais monter cette voiture. Nana, que ça y est, ça pas mal, Luka, fara na yo. Ngamo na komba voiture, yabesa na yo nan. Papa, na vino so soma mutu. Na soma mutu kateka si matin za la kanda na soisa tambola na metoka bien. Soko lingi, otaka ka fou, o comment na kosa l'accident. Na la toke je so mu jombe, ne mu jombe, grande mu jombe. Naza famille na yo te. Oko zwango. Naza famille na yo te papa. Ata naza famille na yo, za famille na ngate. Na manque mana yo so manque ngatata. Avec les yeux blancs. Les cheveux blancs. Je m'en fous, moi. Nazala bato baleki na ajo na kufuta mbongo. Mais bato wana bazaba bureki na bato basala kapana yo. Bato yo basala kapana yo ba yebelo ko tenga un cobiste comme ça muto kobo na kokoli mbongo na yote. Yom de pesa na muto. To ba maximum yembe garçon sage. Na Belgique ba kokani na yo. Malheureux. Nani malheureux. Kasi yago kota wana tala yote. Na repérer na téléphone. Mukolo yogo ya.
na mutuko oyo okoluka nzela okobima nakotoko tono nango melanja napina oilobi nanga nakobenga na telefone nani oyo lokosala eza eloko te nasekaka yo mpo bazoseka yo na lopango peti yo nani pete na yo zonga lisusu wana tala yo ana eloko te amokala kolanda ka bamusicien nga namona nsima fali nsima feliokutoloba nsima nani trésor mokuna le valable yaya dadi kaka boye nsima trésor kaka boye tala moto yaya tokofanda mpe boye toke tofandisi sonia ngeloko ezobangisanga nano sonia ndako wana batravailleur wana akutaka bango ndenge abeta biso lisolo soki babeteli vidi nakomi tala bapapa wana na mama wana soki kaka toye wana so tozobina ndebakolumaka eloko te tani batala ya biso mona papa na mosusu baosa basini sonia vine ezaka awa soki tani babina dadia na chebwe chéri ebilenge omonte ando epeme nanga ebilenge abano bilenge na chebwe ebilenge nga motema sonia fengana chef kolobi na biso basongi ayo pe longa kuna yango naka liboko bateli pilipili so esila na mote biso na toaka ndenge moko raison ma chérie yozo loba pardon ndeka ozo ça même non beka yi boza mabe mami c'est so mika boza mabe moi je solo liboy soka emeka obima mami sana obeka yo ebinga ate bibi muto osama be baconseiller te akomela bagigolo toloba te yaka tokende zomwa kopo kuna tosakakane na obeka yo bon kobina surtout mama nenga notika maboko boye yango yo papa Dembélé pardon toi tu me fais rire des fois sona yo wana so wana tikala ko changer te vraiment cela signifie que né grandi au village tu as été sauvé par quoi pour que comme ça je suis sauvé dans un choral quand je suis chanteur je suis chanteur de deuxième voix toi là oui je suis même si là où je suis Kumba Tambeng, tu sais pas Tambeng? Très bien. Ouais, Kunchomi Chabolo. Là où je suis là-bas, tu es missionnaire, tu es Bayaki, tu as le peuple, tu as deux scènes, tu as bien. Tu es Bazunga Yale. Cela veut dire que toi tu as été sauvé par la chorale. Il y a un monde de mémoire qui ça. Mais jusque là, seul qu'on changé. Pardon. Non. Non. Tu viens de me dire tout à l'heure là que yo sauvé par la chorale. Ça moi à capella. Non, il n'y a rien à confondre. Il n'y a rien à confondre. Vas-y, moi à capella. Ma to sala kana nzembo moko to sala ko yamba tango to sala ke ko ta chongo chobola. To yamba ko ngomenge na pefalo. Solo ngana voilà tu savais ça voilà tu savais ça mais tu es beaucoup tu es intellectuel. Non, tu veux me dire par là que je me compose la chanson. Adi, laisse le mensonge. Laisse le mensonge. Là, ça, là, cette chanson. Ta composition. Oui, mais je suis compositeur, mais moi aussi, je suis vert. Que veux-tu insinuer par là? Dans le bécaga, j'ai madame Ndakandana qui est mariée. Hé! Non, je suis en train de causer. Papa viens. Maman, moi, nostalgie à village. Depuis longtemps. Depuis. Vérando Sali. Depuis. Baluka. Chérie. Chérie, s'il te plaît. Quoi? Événement Mougelekia. Bandela Jésus Sali. Alors, s'il te plaît, petit. Assaini. Papa, attention. Oh, ça papa na yo manager. Tu dois du respect. Chérie, faut occuper votre thé. Non. Madame, s'il vous plaît, si vous avez un ok, bon, vous avez un et ta beauté, c'est pas ton problème. Occupe-toi de tes affaires. Donc, quelle est la cuisine pour la maman? On est dans un restaurant. On est dans le thé. Viens, on part. Dans la cuisine. Manager, na musala na yo. Na yo ka mutu, ba konti sa mutu ten absence sangai. Boyo kinga.
Non, chérie, Naza, dessus. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il y a un problème ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis Tsusuki Tomina, tapis rouge, Ligue des Champions, Business Ambongo, Nzeta Moïse. Maman Naïbani, Napoto, Namiri, Nazi, Océanie. Oh, ils avaient d'écouter pendant que Tsusuki Tomina. T'inquiète pas. Non, maman. Ça va piéger la vie, s'il te plaît. Laissez-moi parler. Non, chérie, ce que vous yokani. Non, maman. Ce que vous yokani là-bas, va travailler, non. On a un petit peu en parlant. Va travailler dans un nios sur la bien à Baroba petit. Pas un élan au bas. T'as pas dans tout ce que tu mets. Va travailler nios yo, mon bout tika. Mais quand tout ce que tu mets là, moutou, n'azouaki bango papa zarolela de compte final. Je donne. Eh maman, pourquoi moi, biloko mo? Même sur base insecte à cause de la pas même qui ne sait quoi. Basa ba fourmi, basa ba de l'oroté. Hein? Na zamba bango basa la mpugu. Na mai faut za la mo Thomson mo ka mukeboy. Même na katsa mai ya cause la jamais mbisa munene. Na linga kayo. Place biso ba baleine to vandi. Ah, toki kolanda bango. Ngola ko le gawa. Ba travailleur nanga, ngam na futa bango kolanda bango. Biloko pamba ben sect. Na longola bango comme ça so ye a à l'aise. Malheureuse. Tala soki bakege tala bango folo sachet poubelle tagalenga na kisa beso nane comment photo fungula misu photo fungula misu je te dis manager photo fungula misu parce que ce que tu fungoli misu te cette jeune fille a comment la bisu saka komona na komona le mais loko yokana sale costa ndenga sawana lelo pato ya take beso o ya photo ka beso lelo ya zokote sana o azale bomo lokola mutamele beso ma Dikambu evandi le wana soki yozoko yebati et moi je m'inquiète beaucoup pour ça parce que ce que Nathalie patriotique en Gayawa Vini est le genre de jeune homme qui se comporte très bien. Il est sérieux. Donc c'était le cas qui il se débrouille bien. Et aujourd'hui, elle se permet. Il y a beaucoup de sa tatouage dans la maison, il n'y a pas trop fini à Oh Seigneur, Dieu a la numéro à finir de voir. Meta. Non, je n'ai pas son numéro. Je connais la maison. Tu le connais la maison? Je connais la maison, je te dis maintenant, je connais la maison. Problème yo kana dikambona ibisa. Il faut na nutoke de koluka meta wano zomo. Ah, tu en profites là si ba yo na zomo. Profite comment? Oza na po na sala yaka na. Ah oh, non, parlons d'abord de choses sérieuses. Oya beso ki bapoko basabota na ndako. At mukolonda kwa jaba. Ndenge jeto ko sala yenga na ya zabanga nini? Oui, puis chérie, la vie à lelo na kisasa. Pour moi, c'est une vérité. Au comipé, au continue le pango, la monnaie, non, c'est fantastique. Merci. Donc, on comprend que la vérité, c'est ça, non, maman. Ngai na zande mayele nga to bambo na zoa rebelle na vie wana na lukano fo na zoa so bana une grande maison et en plus c'est vraiment une belle maison, une très belle maison parce que tant qu'on nande na zabo faut na vanda na refléter image moi bien est-ce qu'on a vanda na et correspond na nga moto tu vois donc logo mais na zapi na batuti na ka ba sentinelle na nga na bon na nga hier so za batoye na bon na 27 bon loger bon pas de souci j'ai au moins 4 maisons. Na ba communauté ba Kasavubu. Ah bon? Ba communauté ba Ngiringiri. Zomona, mais ce que na ma campagne, ce que na lobby au logo, tout ce que tu mets avant ta. Non, 20 ans c'est la réalité. Non maman, j'ai l'argent. Ouais, c'est vrai, Maman na zana mbongo na kisa so batanga batambongo. Quoi hein? Oyo, qui commandé na Italie. Ah bon? On a 2. Miokono Florio, Tema Santa Miokono et puis moi tout ce que tu mets na Ligue des Champions. Ah bon? Na kenda ki Italie maman na commandé na national. Maman patengai na lingio na bolingo ya solo ya cœur. Na lingio na bolingo ya beboti. Na lingio na bolingo ya motema. Ne bitina c'est bien. Maman toi aussi tu es belle. Ouais, très belle même.
Voici, ça vous a bien. Non, maman. Vous a bien. Je ne sais pas si vous avez une époque avec Jésus. Tu es belle, chérie, tu sais. Yo, aux alaka na t-shirt, aux alaka. Non, maman, ngai naza mutu. Non, moni ba toko abino kokuta na bino za grâce hein. Ouais. Ça grâce maman, ça pena grâce munene. Kokuta na pena mwana mosa kitoko boy. Taille. Et en plus, ana ba moyen na azanda kuna munene, azanda ba biboko na Maman. Non, yo so ino bina na yo. Na ko so ba pa mingte. Bilingue na nzoto komono karaboy gentil plaisir. Chérie, pour décevoir ngati na s'il te plaît. Ninga kombona te. Ninga komba to bango te lukata mususu. Maman, ko sala nga mabeti. De zape makasi. Maman, on néglige ngaiti. Taka yo na néglige yo sakane. Je n'en supporte pas le bien. Puis nga fona kende, nga fa kota. Tu es bien. Si tu es bien, tu es pourquoi? Na ligne texto moka kitoko avant la lala. Non, tinde là. Ça l'a plaisir. Non, tinde là, ko banga tu. Na mbuntu. Na pesio na nenga ba Jésus. Ele maman natala. Ah, tenga na ka soni. S'il te plaît. Na ka soni. Bienvenue ma boanga. Vous avez distrait boni. Na ko conscient vivre na bataboye te na ndako. Ozomona ko era zoya. Omoni ko era zoya. Papa manager. Ero yo tali yango. Mais comment koki ko ya musala tangu yo motema no elingi? Musala nezani. Musala na yo za na porte yo no ko funga bat na porte. Ezate ke mama muta uta kuna funga yo porte. Na sanga kenzala na responsable ya biso. Oyo pata tegala biso mama meta. Na yebisa ki yena na ko ya mo. Papa manager. Yo fa nana nani ndako. Te po patron denga benga kina telephone lo baki. Biso toza la sentinelle na yote to kipa kama kamu na yote. Yango charge na biso nyoso to pesa na mama meta. Papa manager. Lelo na ola kisanga na patron ya isika open lelo bino mbaye bozolongwa. Mama Mbudi. Et voici. Amène ta peau ici. Bozo sakana na ndako. Bazale banda wa. Bino bozo sakana na ndako wa. Lokwa na la siko kimotema mabe na mapi bozo sakana ngai. Mama Mbudi. Oh, bino ka uko? Si. Il y a des tours à l'extérieur. Yo, tellement. Bino mi balé. Mama Mbudi. Papa manager. Je vous écoute. Bon, moni ngane naza boy, naza na ba parents. Chérie, ça bref. Non, Zela. Pour faire voir bango kende ba makambo bazo sana zo ke na bango mawa. Po mbongo ba futara bango télé sarabana bango et futela bana ba minerval. Et que les leçons na logoli bango de ba mona passe. Nga na zelo no perdre. Moi j'ai ma maison ici, hein? Naza mobali nanga naza makambo na belé ba faire na salaka. Nga naza na problème te, mais bango bazoy ba baron na bango te o aza boy, o aza sentinelle. So boy bango te logoyi ba. Directement. C'est quoi ça? Bino boko sakana ngate. Moi je croyais que tu biloko nina ngona kata lupango di. Allez sortez. Tala, na isa bino lelo. Moni ba nyonso na sala na ndako. Etali bino te. Je connais rien du tout, se permet comme la maman sortait. Eh, Bino! Non maman, je m'excuse, nous sommes les responsables. Nous sommes les responsables maman. Toi ça va la banane en ndako. Je te dis que banga yondo to futa kabisota. C'est toi ça qui. Je parle à toi. Je parle à toi. Venez se faire cogner. Calmez-vous. Papa manager. Calmez-vous. Un homme responsable, c'est celui qui passe la nuit chez lui. Maman oyebi ngai te. Papa oyebi ngai te. Papa so oyebi ko hotel ma devant ngai te. Nakobanga ni mundu ndotoni.
Otoda ba pongo ko Alexandra ko. Non non non. Ba ko futa na ba toro, okuta na bangomba le banda banda yo. Na ko futa na biso ko le na binote. Nanen. Non, vous avez ça la fâche. Je suis intellectuel. J'ai pas quotidien. Papa, moi aussi j'ai beaucoup d'adaptation. Non, attention. On a vu retrouver le locataire. On fait ça locataire. Attention papa. Voilà. Va au travail. Mais maman, moi je vais mettre. Maman, moi c'est pas Mario. Papa, c'est un baguette. Papa naza marioté. Je suis responsable. Papa souri pas nga dadi likamba na vandaka. On repousse na té. Ngaya. On sait au moins 4 barrières. Ça c'est yo muto futa kangate. Nga fa balongola ngaya. E ko wuta na likolo e kete pa mama meta longola ngai. Ndenga yo ko futa nga, ndenga baba ko longola ngai. La face oyo na lobaka za muke. Boloka basoda bakanganga. La police, c'est mon droit, c'est mon travail. Chérie, les Camerounais on dirait que je suis pas numéro na voiture, na mati taxi, na mati na batimisus midi loyo. Maman est bien tout ce que tu as terre, Ligue des Champions, business en bongo, Zeta Moïse. Chérie, je m'en vais. Na lobby non la chérie, s'il te plaît. Ne me touche pas. Ne me touche pas s'il te plaît. Pour nga tout ce que tu as mis biloko yo et pendant nga bazabe 7. Kola na mambo saloté. Ezang singa na maloba nanga mo kutu ba manke ngai. Boki ko donc c'est qui moyen de plus beaucoup moi la vérité. Il y a non ne me touche pas s'il te plaît. Ne me touche pas s'il te plaît. Taranga non. Ya go vanda. Tu vas na landa. OK gas. Aussi gâté ko landa bango te. Ba longo na bango banga. Na longo na bango. So lingi bisanga mukolo liyo yo mona bango ato mona bango pesu. Tokei koko tanga. Comment déjà? Dès na lobi au Congo, au Massimo. Oh mais c'est non Massimo. Ah. Non Lule. Isalinga yipasi Lule. Ndenge na wuti kuyibisa yo oye tikalaki kuleka awa concernant soi-disant mwasi na yo na nyokwami pona éducation ya mwana mwasi wana na kutinda mwana kende kusambila ta kusambila lungula mulimo wana edimo atilibina ki mwasi na yo asari oya kuyi kusala na lupango yo on m'a chassé azali susu mama na yo na leki na yo nga na bimaki inemi na bango pona mwasi na yo na supporter nyoso. Alors je me suis dit na kumi na suka voilà par exemple mwana wapi muta benga ni mwasi na yo awa asarte na ndenge azali kusalela caractère na ye mwasi na yo bagangila ye kugangila te basala bwe kusala te atangi biloko asunduli mwana lole kozanga matoi ile ozala matoi mozoyoka te soki oyokai nga mama nombe oyo nyonso eza te ntango nga nazoloba yo ozokanisa ah mama aza contre nga mama alingi mwasi na ngai te mama boye otraite nga na bakombo nyonso olingaki lelo toza wapi mwasi na yo oyo wana yo obetaka tolo soi-disant mwasi na yo oyo nga nabengaka ye aéroport ya njili toyokisa yango soki mpe akoti libala ya place mona yebisaki olule basi baza epele moto lokola louise masia mwasi kitoko mwasi boboto mwasi gentil aleki na soni anona na kitoko olandaki nini pembe aza pembe koleka ye louise masia aleki na pembe mosika olingi te dimine vitesse toza wapi oleka naki vite fait aéroport naki ezwa camarade na bahotel londo bayaki naki ezwa bacamarade ya vini mo mpe faye baya mpona ketika bao na flat na biso alimba flat amaleki papa manaja awa wana lemba nalemba super oya papa Fortunate kasi papa vini na mama Adèle Ndima dès ma fille qui dort là-bas là cette flat ça va d'accord nga na ke bozala bien botikala bien bobatela ndako te mama bolimbisi mama pardon anda buke loba voilà papa maman j'ai profité aussi de cette occasion tolingaki tobenga yo toya na ndako sata sabanga ne tolingaki tobenga yo toya na ndako awa na ndako yo toyebaka te koma deuxième boîte de nuit ou hôtel ou flat
Ndenge to yebisaka yo tango nyoso soko ye mama zate. Ye ko bima na ye tango. Tango. Kozonga butu. Et la chose grave, maman Meta. Maman Sonia akoma kokotisa mibali. Na ndako. Na mbetu oyo kaka patro alalaka. Mbetu wana pe kaka mibali ya mama bakoma koya kola. Mama sibila mboyo papa ti kaka na ndako. Maman Mbodi, vous êtes sûr na makambo zoloba? Oh ben, maman Meta. Pensez-vous vraiment que tel que nous sommes là, des grandes personnes comme nous sommes les responsables. Koloba de n'importe quoi et pas na yo? Maman, l'unique personne où le patron a yebisa biso toko za na confiance na ye ezali yo. Oyonda moto foto kabiso. Raison pour laquelle biso tolobi toloba na yo. Maman, ndako ekoma tout à fait poulailler. Ou n'importe qui, tout le monde peut entrer, sortir, faire n'importe quoi comme il veut. Na ba camarade na je. Donc ba camarade na je ba yana mibali na bango mabe. Ye moko aza bilambo ye ya patron apesa na mibalo ya je yo bazanga kile ba ko ya. Kisate mama omoni oyo te. Hello ngwa kali soso na president. So ki ba yana pokwa ti 5. Ambiance, bar. Ambiance na ambiance. Bar mama oyo e koma bar. E koma nganda Monique na Luanda. C'est bon, c'est bon. Oh, e koma nganda Monique. C'est bon, na yo ki bino. Non so la nani. C'est bon maman, solo la nani. Solo la yema ya kasi. Bon papiso. Tala yende ngasala kama makasi. To batela ndemo salo ya. So ki pe olingo kanga e mama, yaka kaka na 23h30. Oko kuda wana mubali moko sana tala dibu mundunda. C'est bon, zonga. Excuse maman. Je zonga mtsana mungi comme. Te na zosenga mwantela ya 3 jours na kusala pisa. Oh, eh. Ouais. 3 jours papa manager nani otika na porte. Na senga nzela tango na zotika mbongo na porte pona zana bano yanga ba wuti Luanda. Rachede kiloa. Na dado makanda, na dadi 6 étoiles bana palanka. Fallait na solo na bango na kimia. Yango mais ce que kosala 3 jours tata 2 jours na luka moya kosola na maîtrise bango na luka ba ko place oyo ba ko va. Papa manager et cause oka journée moko soko lukela mo place of fan 44 palace zakuna okelukela mo suwa pomimi bona flat na biso yoko ko tepso mbonte kuna pe balangola bayaka papa kula mukonje ba cercle na Luanda bana ofanda wana. Okay na kosala tena yekisa mala mama Mbudi bati oza mama batela ndako bien. Merci maman. Et batela makamalamu surtout pas des ordres ya Sonia. Na mobile na yepa ko ba ko se permettre à gagner. Maman na yo ki non so la. Tala za dibumu. Na yo ki non so. Sokola mwana kwa. Merci maman. Bonne allée hein. Bonne journée. Merci. Maman Meta n'oubliez pas. Entendre malamu. Ne nous dénoncez pas. S'il vous plaît. Au revoir maman. Mbodi. Mbodi. Oh. Viens un peu, viens un peu. Yaka mbango yo oyeba ka programme na yote ya journée. Makolo bafuta ka bato, musala sala makamalamu te. J'ai pris déjà mon argent. Programme na yo ozana programme Frexte. Le loza samedi mokolo ngoli aliaka mwana. Moi je ne suis ni ngulu ni mwana ngulu. Toi tu viens de toucher ton argent, moi aussi je viens de. Ato bombe na yo c'est bien noté maman Mbudi. Bongo yo ko sala le foot ko sala le foot pam. Le foot avec intérêt. Intérêt. Bongo ngo se ko yo ya pam. Ozane loko ni tout d'abord na dépasser yo na salaire. Esa gravité yang na yabiso yo déjà bana basao. Pona la sa yo preuve sembango. Yo moko sala quartier to ko bima RNN ni pesa la programme na yo. Yango na yebisa ji mama na ko beta 3 jours na ko jate. To ko bima timu ko lo Yesu akozonga. Ale pesa mbongo. Yo. Na non, on a kankiyo. Wana wuti puto kansa wuti puto ta kauki njitu likolo ya basusi pushwiziki njitu likola mushobo okumi bendaji. Pourquoi na bengi yo lule kende pa ya pasteur nani Gabriel Mumba na Londres na centre évangélique La Victoire na lobi kende alendi sa yo lungu la basusi ya mwasi yo aza kunyokola yo ya ndumba abengi nga pasteur abengi nga akenda te demo je ya telemele moi sakoti libala côté mususu alingi reproche te baloba na te e comme lokola ndaku na ye ghetto na ye abimi tonga ye na butu abimi yete soni pete pa babokilo abima ponga munoko kokangama te wata tikanga la boloko te boloko nde na boya sikolo na bakwiti ko yela biso solo masanga bakwiti soki nini baloba te
akenda mpo na lobaki na na boloko te nga lokelo oketianga na boloko outi wapi oza lokelo okei na boloko lule ngai chilika naza lisusu na likambo ya koloba te to ya kolongola te bien koluka oyo olukinga ofanda te soki okenda wapi eyebani ti baniongo te kokongwa baniongo bana baniongo nanga telino ebele na bimaka ntongo nazonga poka kolanda baniongo bato mpe bayebisinga nani manaja ye nde moto ayebisingaki oyaki na ndako kolukanga yo na ye te ndeni bien au fait sonia na ngai tosolola tosolo etant bami omoni vini sonia ani ndeko nanga te ya marche longue te osude te mwana papa leki nanga nga nalingisa bino na vini te mais lelo soki na vini ebebi bando otala nga parce que nga no toza bami mwasa papa leki na biso mama vini abenganga na telefone une fois po agangelanga ke nga alingisi vini camarade nanga nga na ye tosolola asu bien te lelo so yo na vini ezobeba so esimbi te baloba nini olingisa camarade na yo nga na okolivre vini na nzela mabe te tout comme yo mpo okobebisa nzela ya vini te mpo so ezobeba ezanga na déçu na comportement na mikolo en tout cas franchement na clair na déçu parce que ndako wana oza sonia eza libala te vini moto atikaki yo na abali yo te et donc tokoloba na oza na en dehors ya mariage okomi kokommettre babétise sonia tu t'imagines à ton âge vraiment est-ce que ndako avini okozwa mobali mosusu okoti na kati ya ndako mobali ezalaka te makopine machine s'il te plaît eloko ozosala wana edi na yo te omoni so omoni ke eza nango so vini te yoka sonia oza libre nano vini abali yo te wana libre so oza besoin libala te okotika na ose le moment ntango eza nango nano mingi te okinonga te otikeli vini ndako na ye soki oluka mwasi na kobala babétise wana yebisio bapapa wana bapapa wapi baoyebanga meta mais nyonso olobanga non écoute-moi d'abord oyo nyonso oloba na nga na vili tolingana vili alinganga nga mpe nalinga vili donc nakotrompe te naotrompe mpo nazwani foza na confiance na ngai foza na confiance na ngai tala meta omoni ngai sonia omoni so ngai nazali motu mosusu mais nabima na bato ebele Serge Kadima kuna na France ya benganga bisonia na obalo na boya pourtant on ataka boté moi na binona ndena yo lingaye na tromper poani mais bat baye bisio na yebiki ya manager na mambuti onga na saba mbolunga msala ngam na meto sanda kwana ngam vient tikanga na ndako na tant que moi sina yi ngam na décider ya te msoki mama na mama manager soki na mama manager na mama nako baza ba yobi mobali no yemwa vaki na selsa bangoko atiki basi parce que camarade na donc tu te reproches de quelque chose non je me reproche de rien manager na mabu ba olongwa loko yo camarade ngo kwa ngate olobenga ngata ko il fait par téléphone donc so vantir so considérant na regretter meta to va camarade za bonté na camarade na yo en plus na moi ça yende ko na okoko traiter nga bonté na regretter ki Sonia claquer la porte. Bakotaka libala ya mwana te. Na salaki effort oyo papa ko sala. Pona mwasi na yo. Mwasi abuti. Mwana ye kokuma na âge wana mwana kumi na yango. Malgré ça, tala mwasi no ndenga kumi. Pas di pied. Ye wana soki akoti libala quelque part. Yo côté la kiolobi, lula landi yo. Natinda maluba. Nani joueuse munene nani Bernadette Ngoïsa. Ya basket. Na lubi kenda te pa na ye usolula uluka te mwasi mususu ubala ye ozo stratégie po ye azamu ka yeba na bato malamu mingi yo lingi timador no timador taliye papa lana ikulekila yo kukuma lukula nyoka njila lukula ya sushi ya mwasi kubanda kubenda na lukula nini na hivi sakili akomi na nute jama fu kila bombai na ngana servi mbai na mwana mwasi wana uluki na manière na okay songilile ye ojidiga mususu jimi ndengo wuti putu ndengo kuzungela ja m'adresse à moi ake servi mbai na ngaya ya koyoka dans l'événement il y avait événement ngana torse ni tout à fait ni alali wana so tena geba ke banda boto bele singana benga ki mama meta to sale loko
oye comme essuyement a comment suyenda attends ngana soki moi il était allé ngana zana numéro mama meta na mutu na zana numéro na ye c'est bon on peut appeler quelques secondes vas-y 089 63 56 787 wana numéro ya mama meta tigo bengai en tout cas, il y a Kentoki, et comment ça la manabo moto, et comment ça la visuellement. Mais comment? Allô, maman meta, kimamba ngubipai wapi yozali kimamba ochangi tembete lelo yako vivre na miso azali awo le gigolo dibumundunda sala ndo kinité ça te maman unité civile c'est quoi? Pour oyo comment ça les a kendo asoya ko mwana moso yo famille na jena yeba ka tesoki bazali na ya koloka to bazanga ni zonga ni skala zonga ka sala kina sachet sala na sachet zonga la boni je anoka kama kamunda ko zongo lelo. Bonjour Vini. Ma copine. Do, eza o bébé za o ina bidi ya beba ko. Ya na sengo. Yebi ma copine ngai. Esi, yo so zui. E ya ka ngam na zui. Ya. Mami, so zui nini yo? Na otabona ka we. Lule. Na tabona. Na mo luwa eme mona. Mona mi de deda. O eme mona te. Lule ko? Lule ka moko. Yo so c'est pas la présence à Lule pour. Lule moi ma relation. Relation avec mon qui plus que relation. Do. On va appeler la fière. Vedi, non ka sentiment. Lule ko a préféré nga. Abinga na nga shwana. Pardon? Et c'est lié. Yo camarade ngumbi mama e. Ya yo nini mamisa? Camarade kintse kwa solo. Toke. Après, nana poussa na yoka. Ma copine. Le tellement mobile. Oui. Lui la karaté. Lui la bongi. Tout à fait garçon. Alobi na ngaye. Qui a préféré nga mon préférence na ye. Ya non. Yo na ba camarade sonyo. Mama soyo beta katite ma soyo za sikoti to beta ma soyo lule na yo si. Loba, bolingo loba. Bolingo. Bonjour Vini. Bala bo sembo. Erni, nebi mukonda ko Vini. To no mona patron fa na kiti c'est que Vini ye wana. Donc ezande yo Vini. Ya mwasi nde kwa mwasi. Na regretter. Obosani lelo na minute mukie. To na yebisa ko ngosho to fanda pa biso. Sonelo ba baliote. Ndongo zana Vini na baliote. Déjà ta merci au pesi. Obosani sonia ma merci nyo so pesaka. Meta merci na suki na naka Vini. Et loko ko comparer na Vini te boy. Bonjour maman. Moi teke mambo ditika na. O moi teke ndako non e concorder na nzoto noti. E bele muneno zana ona libumo ko zana kata village. Mais oso mona Vini yango. Ale ke pono musika. Tom mususu yona tata Vini. Baba ninga me Vini somba lopango bongo yo. Espèce de gigolo moko boye. O fanika sonia yo. Kata ndako moni merci au pesinga. Nyoso salami awa na mkonda kutemena oyebisa ngo responsable ya ndako oyeba ngo ka siko kaka donc ekola te parce que to solano nango owangana omoni 1000 jours de vol 1 jour d'attrape ozwami siko na maboko la to baninga te to na soleno eta mami oninga ondimanga te sonetika vinyam de konangai o kama na vinyam de konangai meta bininga lelo mutus na ote meta sonetika na pan so to solalo ka bami mondimanga papa meta ko sa bo ete pa tika nga sonya OK zunga wa allo dépêche-toi papa allo Vini veille à maman na yo kama yo benga kanga fier. Oui, alors, Vini. Allô? Bon, c'est bien. Oui, Vini, hein? Au moins, on a mis une chose na kata ndako nous peut-être au monde on a exal plus tard na ko pas soit ba bisa nous soit maman moudi soit nani et papa manager ba ko expliquer lo ninga na tukuta ndako na siko donc non yeba te sono ko ba nina minute on so maman na nini. Mais oui, c'est Sonia. Kaka yeme moi azalia wa yende mta concernant makambongo. Na kanyi. Na
ngam na responsable ngam na ozo décision. OK. Oui. Nani papa manager yaka. Nani maman ngudi. Boko la chambre, boko misa valise nyoso. Vini mtapesi commandement bi abima. Vos ordres mon major. Nous sommes le témoin qui l'est. D'accord, je te rappelle. Eh, kindu mo ko sa tseni niveau élevé wendeni. Mo bali nini yango fiancé abali ona lute. Ati ko ka fumba na ndaku boye. Et puis ozui nini? Posa nzo otoni. Okomisa na kindu ko bali. Wano posa na kindoki, posa posséder, posa na bilio mabe, oza ba posa nzoto yango na tomfu. Ebela lo pango boye. Mo bali nini? Abala yo te. Ndeko na ngabi ma 4 heures. Akena kayo zonga soki heure nini? Ati ko na mwana batu. Amuka abongisa po ya ko bana yo. Nyoso neza ka bola mutu. Esalaka. Kindu mo ngeli ni ya jar ni natakuta. Ngabe na mwasi ekomi ya ete. Pona ninga ko autoriser mo te. Bima na kaka Sonia pardon bima. Continue nous vino na Liban et liberté so ya nini oli. Lokolo ni liberté. La na mo bali no mo ke sa foye na no kuna. Nanda ka vinité mo ke sa lokata ndaku na. Zali bali. Bana naja telemisa mbanda. Mama ita kimya. Kimya la naza la kimya te mamudi tika na zoka na Mama, oyo kimya mani to pesa. Galaza. Kuna ni toka bela. Aikita bibila mbana vini kutu mtayaka na mo. So ina zape mwasi na bina zaina kanda. Na uko kanga bia mbana po nyoso vini mtatinda. Mama, ngana za muta hepatite. Mwasi nda semba ye. Oh, s'il vous plaît maman, hein. C'est une telle histoire mwaso ya pakola ka Yesu mafuta. Mwaso ndomba. Ngana za mubali. Mama. Sonia bimani banda manager na porte. Maman. Boniko. Maman. Pantoli ma. Brantoli, lève-toi et marche. Brantoli, lève-toi et marche. Bima, vini asa kwa isi bima, avant que tu ndeke le blanc papa na ndakwa. Obi tata puluta vini nenga zala. Obosani ete. Bima no Sonia. Bima, o ezana ka vini nga aza ndeko na mobali na suite décision parce qu'elle lobby yango. Zali banda. Sia, boniko. Nini? Maman. Basimba yo na nzoto te mito sako. Uza mabe on mabe siko répondre nini ici. Nabi Yoko pena conseil. Yoko na été betela yo o betela nga to so betela. Betela mama nga na on sepela. Uza bi diches. Na diches na mo aminote copine nga yo betela nga. Abana ngai. Sikoyo. Tangu abina nga ke apofere ngai. Ngape teli ngape babitanga musinzo te. Ngape babitanga musinzo menga bitanga musinzo te. Yibi ale jengo le shika. Wala mbana ngai. Oui. Babutu la ngai. Oui. Siko ngape bon, lule ngalukila lule te. Na lukila ngai te. Yemoka otiputa ya moninga batanga na ngabi na te me vedi otaka mo munwa bien. Asepeni na ngati. Oui. Mama muzo sonya sala. Ayibi kisina akota ni bale pa garçon te. Yo ko toki musika. Sifo za ka yo. Poso na ninga zana yaya yo mona pe banda to banda ko tambola. Kaka Sonia yaya lule kuso ki zo ki lule te so linga ki yo te. Atanga n'expliquaki yo ke Belinda Makoma alagaki ngambo pour meka quand même kosala moi befort mais nezo sympathie zala quand même gentil voiture ne ba pesa nga siko ko so na zone cité oyiba problème ni no kozula ngai ozoyoka babu tu so tanga ba Belinda Makoma ni nana tina na ngoti yo bisengo za banda kuti bandako yo yepa nango kamobi nana plus que ça nana 4 personnes na matonge 4 na bandal 5 na ma campagne ni so na so auto 25 na ndako mote no kitate c'est que gigolo bando bisengo za so za gigolo 25 na ndako no mote parmi ceux qui plus de 100 maisons ça na 25 na ndako moko so na kitate na ebisio yo mo encore ba gé mama so jati kitana que so mutuka batuko gigolo mais c'est gigolo oza vraiment gigolo ndoza. Donc tina voiture zo tinga manga kiteza yote oyebi oyo sai na vie nanga oyebi yango ngana okuna libana ngana baby sana lule na sundola libana nanga ka likola baba makambo ya mokili na eno libana nanga na susu mbala nanga vini a installer nga tinga ndako na kitoko oyeki no envie kinga loko mone na ndako kitoko ko sela ba vanta ba ndako za okoza ne lote tu ndo ya ndende ko envie nga kuna o baby selinga oto ba libumu no ko mutu soka meli nini yango wana o vande na kata ndako nanga ola na mbetu nanga lelo so ko kata ko installer nga na ndako no moko to zango do ba ndako no so za lokuta. Donc na moi voiture ezango ya yote poso ozali na blon no sondo otangela nga mo changer nga ba voiture bando kanga mane loko papa ozo ko mon lelo nga nayo pantalon na mokaba place ko la place nga na olala place ko ninga na oninga na neska okete to ke biso lokwa biso meto za to za bata ba villa yo za na villa nga villa basi ba bimisinga na okena villa na bakanga na Tiber ko za pe mena mati okosana
Nana tina te, tuberculose. Madame to kufa biso ba to ke pona na tina so mokilité. D'ailleurs ndeza boku na sina zwa na ngango. Ngana to zala mikolo nyoso to sala nyoso. Na sina zwa na ngango o bangela ngo. Ngana partout. Mais c'est gigolo. Ouais mais tiens, yo kangai. Zela ngaya. Nani? Bosana. Na zela yo yo sakana ngai e. Zela ngaya. Bosana ngo. Non zelote. To sano partout. Sia. Oh, tu sais, les boumons, on va faire un an, on va musique, on va lingi, moi, on va lingi, on va s'amuser toi, na. On va s'amuser. Bimi, c'est la bande qui bande sangat. Moi, j'ai mais c'est j'ai. L'extra va jangot. Si, eh. Ça va. N'a pas de solution. Tu qu'en as cassé. Tu qu'en as de solution. Vous en avez besoin là. Naza besoin là, na place, naza besoin place na rovana. Na ba parmi banda ku nous sozana, o tchangata na ndaku moko. D'accord. J'ai la casse. Nazani. Patiente casse. Na patiente ni. On te sonne mais on a banda ko na brutalité boy. Na brutalité kasi kota to kina kota na voiture na kota to kei. Zela na ben. O ben nani? Ba bon ça. Ezali kama ko benga te ezali kama mema na banda ku na yo. Zela kasité maman. Zela kimia na benga ba bon sandaku lettre koma. Tala, moi ko tema baba te, ba to le kaba mona biso. Lucas so kota la voiture to ke place moko to vanda, pesa na ndaku moko to vanda. On est deux journées to là na voiture boy. Ko le voiture aussi. Eh, voiture ezali nani? Daddy. Bon, ça va. Mais c'est gigolo. Eh, oko ça mais c'est gigolo, oko ça. Kota la voiture to kende. Eh. Tokei boye, le cabo. Contact, il a contact. Contact ni. Bimi sa contact. Ouais contact. Ouais biko, pesa un contact. Pesa un contact. Na ko pesa lo kuna. Pesa un contact. Fungola. Ma. chance ka sepi shofa nipo ngalo tuzelo komoko ya ngani telembe nzambe moiko atela bengi ata ali tayo ngo sepeni ata woni vini na yo ba sepela ala mema copine wana yo ta libeka mko kwani kuna longe aboti mwana na bana mo ya princesse ya mo siki mo sa beka aboti mwana seba bibene mo ani mo so fisa problème te ya il se kata sonité na ndimi ko zando ko za bi de ko na pesi bela Arlette la mama raison la style abanga ko pomba to zandoki o zandoki ko ta ko ta Arlette zuba pomba manati Sonia ngaso ke kabo ma copine bisona ngala na kamadi na pas nyo so ko so lenda linga ki yo ngoko linga lulete ngoko linga te ngala mbali na ngai mbali na ngala zoya tana na 17 ya boy na mbali na biusa mobali na mbali na yana ngai ya Sonia conseil onyoso nga na pesa ka weke wapi ya omoni sikoyo ozalaki na lula boya kiyote ya lula boya kiyote atika kiwe pa na bango atako mabe ya famille na ye atako nini akendaki poto atiki yo na maboka ba parents na ye oboti mwana ulozala okitisa motema na yo lobike mobali lokola kei tika na kitisa motema atako mabe ezali ya ba parents na ye mais un jour lula okanisanga ta pona mwana yaya ozwi otiki makambo lule na ndengo milongola ke pe ba lule okay vini lelo vini côté vini lisusu mabe ngana ya combien de fois na ndako na wana pas vini est-ce que na tika la omona ta vini ngona misu na vraiment chaque fois na ya ka vini azala raté nakuta aka yo to kosola tina kokende na tikala omona vini ya Sonia via sazonga poto kala le kinanga poto yaya o eza vite ozo mema eza vite siko lelo vini ngo mabe lelo vini mabe e komi susu soki nani lobi soki mais c'est nani c'est gigolo ya yo tie vina yo wapi o tie ki bo moto no wapi ti wapi Sonia ti wapi juste pour Sonia yaya
ekomosanga soni kobenga bacamarade na ngai so mpe bayokani yo so mpe ni na obenga irsil boye jusqu'au Sonia nabenga nani duchesse boye jusqu'au Sonia na batoto nde koseka ba bacamarade na tosala ba bambiance ba nyonso soka nabengi o jusqu'au Sonia nazonga o jusqu'au Sonia finalement raison parce que ça finalement Soni nayebe teke na okoma boye comment bakolopesanga bakolobanga jusqu'au Sonia ah mais oui nayebe teke na kokoma tina ba niveau oleki na ngai moi kutuka leki na ona sala buzoba oyo ya yo conseiller nga na komi lokola ngai yaya na komo conseiller leki ya Sonia ti wapi oiza makambo ya Soni papa kutu na ndako donc nazoyeba te soki na koexplike bango nini nazoyeba te yo siko oyebisango juste awa obengelinga eza nini omoni siko tokomi wapi ti wapi leki na nga omoni ngai ya na place na vande donc esika ponge kokuta ngai esika na kolalela ponge kuta nga analalela awa naza kuna posa olela te nalela mingi na vi na nga nakoma kase na posa olela te zela non pardon zela nan olobi na nga nini kiosala nini nalala kawa nalala ka nalamuka awa libanda place okuta nasali ya soki 5 jours mona osukola te elambo ozovanda na elambo na lati dadi yango yo soki dadi so jigolongo yango yo siko babengana ovanda libanda longue histoire donc 5 jours na sukola te mpona kaka ko renforcer moi maquillage na renforcer ka po bimaka bien yebisanga na oskota api na sukola tosombaka au pire so bana mai baoleka au pire na sukoli mo elongi na tie moi maquillage ka po moni bato bayebelinga nde nazalaka na mpona soni tovanda tolala na voiture wana voiture oyo ndota mwana nga kasaki ya ye nzoka nde ya ye te ya bato nyonso atangilanga bandako nyonso ya bato ka nde tolala mikolo nyonso na nde babengana kuna bilamba na ngai nyonso bavalise nyonso ezala na kati ya voiture na ye tolala na biso nazali na confiance mpo tolala na ye tolamukaka mama ntongo nyonso nde tozalaka kosomba opi bana opi baleka na ye te ye ayebisinga bizelanga pusa mwa liboso kuna nake somba ole nasomba opi nasomba babido ya 5 litre bamai wana ya baopi wana akei kokenda na ndenge atikanga kaka nde nazala natika na telefone nde na yo vefe natika ya mwa soki 5 unité nde nabengaki yo na boya oza leki na ngai wamakila na ngai olinga leo namona pasi te ndeki na ngai naka na leki ya mwasi moko yo fleur oyo mpe nalingaka oyebike tolinganaka yo nayebike soki osoyi na baparent baoyoka yebisa mama alinganga mingi yebisa mama boconvaincre papa na zonga na okoka vio te vie libanda na yebi yango te ya Sonia na boyi na ngai te na koki ko expliquer ba papa mais oyebi kando ba papa bazala nango depuis bayaka kotikelo bayaka kotika mwana kuna na ndako est-ce que oyebi kando bango bazala nango ti lelo yo mona makamno ba papa bakipali susu ndiko mwana ngai mwana zana ye kolela mwana te mwana zana ye ba ki récupérer azana nana ye kozwa ye nana ye ozwa ye famille papa na yemba ye kozwa ye nasuki ya bleki osuki yapi osuki kaka wati bongo osuka yapi ngani lo no konte sur yo ki yebisa mama me mama esika nazali nakoka vio te nalala na mbetu kala leki na ngai nakovanda balabala te sunganga leki na ngai nakoka sukolela te nalela mingi na vi na ngai mama miso ekauka nakoka ta oloba te na ata na pema te nalamuki banda to ate eloko natie na monoko te na ata na eloko moko te leki na ngai soki osunginga te nayebi motu mosusu osalelanga sacrifice oyo te kende oconvaincre bango mpona okokoya te nakoya kuna nde nini mama ezosanga pasi ya Sonia aza ya na ngai boluka solution mpona ya Sonia koya kokufa mama komolala libanda mama Sonia na ngai azolala libanda mama abengi ngai esalinga pasi bakamarade na poto babengi ngai Arlette la mama Nadine Mwambu la fille du soleil babengi nga mama na balabala koma olala na balabala na mese gigolo ngoya bawe mama boluka solution bo sauver molimo mwana na bito ko sauver nini nalobaka na yeke trésor lwa abengi ngai alobi na ngai mama bana loko baaliwa natinda mbongo bayao soki bokokende koliaka babunge na bino kuna bolei bo sikoyo na pesa ki bolingi oyoka te bino bana nde boyoka ngai tango tata na bina banda kotelenga na pona ngai ya alaki boite po mwani fo yoka ngai na okaka mama na ngai na okaka pe tata na ngai ngai na likamba koloba te
po moto amokonza kati ya ndako yali tata na bino nga nana likamba koloba te ozoyo tango nga na koloba tata na bino abengani ngai mpo nakende kuna epa Jean Paul Ndombasi nakotelengana ngai nakei nani pa Salima aye bino moko etali bino bokoli mpe bokoki kopesa toli Mais quand on peut expliquer papa. Na ko expliquer ni tata motabala ki ye. Ata papa za mukonza ndako mama bilomba le boza ba konzi. Yo moko yebisa papa. Na lobi mama na boyite ndako yango nga na lobate. Bon babo yanga. Na londo nasi bokuta na mère Kabishi. Na kuta ki na il fallait ba perruque moko. Ozenge pa na ye. Eza non na Gramadi place na insulte. Ce que moi ba perruque on soko lati ezo monta mutu na kati. J'avais pensé envoyer ça. Bon. On a grammatique place, c'est pas hygiénique, angélique, ça fait les alliés cosmétiques, hein, cosmétiques, n'a pas divers. On presque tout. Et là, on a insulte. Ah, parce que Guy beaucoup de bazar. Bien, ma copine. Bonjour. Ça va, hein? Merci. Oui. Non, non, il est pas là. Pananga. Pourquoi? C'est bien, écoute, beaucoup de derniers ici, là. Pona? Non, fais tout seul, là. C'est bien quoi ici, là. Ça, tu vends quelque part tout seul. Mais tout seul là, pourquoi? Mamie, tu m'as déçu. Je suis désolé, hein. Vraiment, je t'ai dit. Chérie, ah non, je suis tellement désolé. Hein? Non, arrête. Mamie, Kopous en a été, s'il te plaît, je t'en prie. Sonia, yo, c'est que tu m'as rendu comme service. Nazo regretté mon makasi. Et tu ne t'attendais pas qu'aujourd'hui, nous avons quitté Mboko. Et modèle, nous avons dit, si on a bandit qui expliqué, yo, nous avons une classe. Nous n'avons même pas de temps à cause de ma camona, yo. Nous n'avons pas de parents, premièrement. Nous avons écouté, yo. Tout est à l'histoire, nous avons dit, au côté liban, au salisoki, mais tape combien de mabal au côté. Et pourtant, le téléphone, nous avons eu chaque fois. Sonia, Kanga Motema, garde tes maîtrises. Jusqu'à ce qu'il y ait un kita. La solution. C'est une longue histoire. Mais n'a pas longue histoire. N'a problème na yo. Mais mon problème est que il faut to solo là. To ko solo na yo te. Comportement maman na yo. Ici les amis place ça. Ici le maman c'est passé. Ah bon? Ici. Mamie ne t'en fais pas. Faut pas qu'on passe tant pour rien. Bientôt là moi je dois rentrer. Ah ben on a bien. Nayaki, attends d'abord chérie. Nayaki n'a finalisé ma campagne. Ah non qui bientôt. J'avais dit attends chérie. Chérie nan. Tout ça rendez-vous tout ça ça court. Attends, ne t'en fais pas hein mamie. Qu'on se dérange na hôtel hein. À partir d'aujourd'hui, tout le monde a dit boy. Et ça, peut-être c'est la dernière fois, tout le monde n'a soutenu. Désolé. Hein? Et il ne faut plus jamais venir me chercher. Hein? Non, comprendre. Oh, mais tu vas comprendre après. Hein? Irsile. Sonia,